Shalom, fidèles téléspectateurs, merveilleux. Nabino Nyonso Bandeko Balandi émission Second Souffle. Ça a toujours été un plaisir de vous retrouver et surtout de vous accompagner toute une année de prouesse avec l'évangéliste Josué Lokamba Kounz que vous voyez à côté de moi. Le lot de l'Obela, une fois de plus. Moi, il y a décembre, toujours Silissa et surtout, toujours entamé mois de janvier. Autobaïk, Ezaki, moi, il y a consolation. Eza, moi, Silissi année, donc, ils ont consolé Bisso durant toute l'année, ma difficulté tournant. Les lots, nous sommes consolés et nous allons parler avec l'évangéliste sur le Kambakoun que je salue déjà. Bonjour, l'évangéliste sur le Kambakoun. Bonjour, journaliste Randy. Voilà, vous êtes vraiment la bienvenue dans l'émission Second Soufflet. Donc, je crois que les lots, tout mais quand solo là nous bilan il y a année 2017 dans l'église Maranatha Mema mission aux amo Kambia Yambo église Oyoyo. Quelles sont les difficultés Oyo rencontrées qui nan l'année 2017 aussi ça. Ah, merci beaucoup. On a vu que Nzamba Zali, Nzamba Zosala. Alors na musala nyo so ba difficulté zanga kate. Le col opposé question na ba difficulté. Ezanga kate tokutani na ba difficulté na ba kati na ba faux frère na ba faux pasteur o balinga toujours ko combattre ba vrai voilà tout ça la nini na ebandi le loté ba difficulté wana c'est-à-dire na bandi bandakala banda nazalaki pauvre misérable kutu ndenge nazali na catholique nazalaka bien oh mamba solo oui nazali na bitumba te nana combattre mais ko quitter catholique avant même là comme on s'en l'église de réveil j'ai eu un peu de combat mais tant qu'on a mis lancé que n'a dimeli yo sur le col à mon condition bikis et ça on a fongoli dig ya bitumba on mona siko donc bitumba bongo et ti na komi fazer wana nazo sambela ti na komi recevoir a kombi mais miracle ndi et là on a nzamba bon azo sala ka miracle ya kusakana te bato bazo bika loboko na nzamba bato bazomona loboko na nzamba mais ngamo kona ofunga mandete et bitumba ainsi de suite bon tant que tu to komi kati na yesu ke nzamba fungoli quand même au comme aussi moment infra au bali hein au comme responsable comme bien yo bitumba yo zandenge donc bitumba il y a ko salir les nyonso voilà yo ah non eza kisi non azandumba oh non azandoki azanganga biloko salana ezalaka te pourquoi nyonso eza na cadre bitumba pona nini mutu bayene bembe na so ndakisaka bayene bembe na église moi na kufi na Saint-Joseph akufi na rage mbwa swaki ba négligé rage te bomi mwana na hôpital bomi akufi te bemi na morgue ya Saint-Joseph ezalaki ya rotonda nde ser alloué taxi po bakene mama yemo na nzela likanisi le bité mwana nanga kukufa bongo tale toluka pasteur nde bayene qu'il te se bandi ba koti na ina permanence protocole a augmenté kuna totini basali babondeli te simbite adjoint nanga na tindi abondeli te simbite bayelinga message te dia donné dia repris ba médecin le quoi ba déclarer à confident abika soute ba kende ka mort na bi pas question na koti wapi ye na benge ko mwana ngo kanku voilà ba image ezali kanku au nom de Jésus nzambe esprit zongawa nabi ezwaki tenté que et je peut-être 10 minutes 15 minutes kanku Jésus Christ a besoin na réclamer esprit à mon zonga awa au nom de Jésus kanku tellement balmo comme on a fongoli miso externué et asumbi sur place moi na zongi na bomo voilà si comme muto na oya bondele akokite tango ya kokene ah témoignage on a déjà mabé on a déjà mabé il y a kokite pour la nini wana biloka basango yo soka sango ose kusabibemi sango yo ka sango ose kusabibemi et l'autre côté voilà donc yo soka nani qui c'est que si bemi Satan a dit ko bon même c'est que ça voilà donc c'est comme niveau et pemba la mon côté même plusieurs bibembe et ainsi de suite et c'est quoi plusieurs aveugles ba moni ba sourd-muet ba yoki ba sida ba biki même l'étranger même awa ba cancer ba nini tout biloko wana ezobende la biso bitumba makasi voilà siko to salani bato musope wa bazana esprit faible bandimi na bango pe ah osala pe mundimi oyo ayoki ke pasteur na sali mabe moko boy songo par là alongo église po ayoki ke pasteur na ya sali mbeba zoka azande boy azande nganga ngana longwe na ngai babengaki yesu tangu ngana na olela kutu nzambe oyebi ke nazana kisite
naïbi logité. Conscience est normal. Je suis sauvé. Et rien ne peut me séparer de l'amour, de ton amour, Seigneur. Parce que ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas te trahir. Mais voilà, c'est ce qu'on dit. Alors, Binin, ce qui ils étaient à Mobesu, Basala Kingai Boy, Babinga Kingai Nganga, Babinga Kiss, magicien, Belzeboul, Bongo Yon, Zeta Ukauka. Ah, bon, Jean Lokum. Boba Kolinganga, Balinga, Boba Boyanga, Baboyanga, et j'avance. Mais na sengi et pas na mouton sa zola nanga. Je lance un message très fort. Avant, au juge mout, priez dans nous. Ce que yoki likambo, vérifiez d'abord l'information. Un vrai intellectuel. C'est une révélation. Un homme de Dieu. Ata otanga totangate. Un homme sage. Ata baïbe, journaliste. Papa, journaliste non. Ndo kimunene nganga tout. Ah, merci pour l'information. Mais je dois vérifier d'abord. Baye bakabato ana ya bakisi bani baloge na misala na bango. Ezomonana. Na misala na bango baye banaka. Bakomela masanga, bazana kindumba, loko sambo yende mbongo, so mbongo ezata sakunate et ainsi de suite. Donc baza sans pidère, bakota ba boîte, ba nini ba. Donc ba concert nyoso bato basala na bango. Beaucoup na ba coin. Menga nakutana nana. C'est une question bien parlée. Voilà, je suis très discipliné, très engagé à l'œuvre du Seigneur. Au côté dans l'église. Ou, soit mon déplacement, on a prié pour nous. Voilà, c'est ça. Qui a dit soit loué. Dans tout. Moussa Nzamba Lobi est le remède très important. En parlant, il y a moi, je suis un témoin oculaire. La Viva Kiango, c'était au mois de novembre. Alors, je vous laisse simplement suivre ces témoignages et nous allons revenir tout juste après. C'est parti. Maman aimé Ngaki. Maman aimé Ngaki. Vous avez dit banda? Ok. Maman aimé Ngaki, ta femme. Papa na baba ok. Si vous voulez témoigner ça, ça ne répond pas. Et vous témoignez de la rave de l'église, maman. La mère voit la salle de la oui. Moi, on vous voyez comment elle est là avec. Moi, Vous Azaki ebembe akopona ya solo abiso. Tona ina butu ndo etani. Miss na la mutu na sama ndo kama leo atongo. Na kupona miss na chambre boye. Na moni mwana ndo sipope mwana ndo na mbele. Na bengi ko kona mbali tabi. Keta mwana sala baba pesa ikile. Mwana na yo, mwana na. Boko na yo. Wai papa. Papa na yo. Wai papa na. Papa na. Ya. Papa bebe ya. Alléluia, voilà ça. Voilà, voilà qui t'a donné. Il y a un camélier. Attention, vous avez dit. Il y a un bar où il bosse. Non, what pick up comme on va. Non, on va pas les nasima. Maman, non, de voler moi c'est pas un arrêt. Maman, mais c'est là qui. Bon, voilà, oh papa là, il y a les papa là. Si maintenant on moi, on a combien 10e, 9e. C'est quoi la ah, moi, on a liboso de. Ok. Comment on a dit? Comme on a frère en Zimboala, on a vendu na pompe 29 na Yorosi. Ah, on va na Yorosi. Parce que moi, non, on est moi na yo. Moi, bon, comment dit maman, tu peux te le micro, expliquer, yo, avant de na yo, tu na. Et moi, on a maman dans ma carte. Ah, il y a maman na yo. Ok, ma pèse à ma micro. Maman, yo, tu as la moi. Si à quoi pas papa ni ndenge. Leo mwana kike na 6 heures à Tongo. Avant ça va crise épilepsie à makasi. Ma soeur les autres m'ont foutu mi se balu qui a tout respirer sur malamu qui donc c'est comme ça et dit qu'on doit na papa. Donc va te dire ma mère 6 heures matin. Na fait le nécessaire que la mise en place na parce que awa na moni et comme intervention na pas ngai na Congo to na okati. Donc nous dit crédit, que ben papa il n'aura pas besoin de gagner. Wow. Tata moi si nae a vu photo à papa. Abandi ko papa moi na c'est la crise wana. Papa kulu nae. Comme on a mobile. Na tata moi si a vu prière d'autorité pour on molimo akupo de na kata moi. Moi na zone na te, moi na dago, ma ko changer comme bungami, ma ko le bungami, mi se ba te pe polo ka fufu ka de na nae. Donc ezaki sérieux, très sérieux. Alléluia. Donc nous avons un papa naé numéro de kakati. Donc nous avons ce que nous avons awa le monde est en train.
En fait, de compte, vous avez papa, il va nous bien berger, à deux, il y a ma téléphone. Papa a bien fait comme si quelqu'un l'église, comme ça l'église, à ça, il y a un peu de bon d'accord. À vie, moto, n'a pas qu'on ait, papa n'a eu, ma mère n'a moto, mon qui va au coin de l'église. Quand on a fait l'église, on a un frère Patrick, on a un abandi kobondela mpona mwana bandi kobondela mpona bandi komwana to reprendre kala babondeli bante papa na te de compte euzaler egaza yena mwana tuti papa na ye azwi moto baeti baberger akoko na ye nzambe bikamo Alléluia, bana nzambe mwana arépondre vi na sola kopola nesili mwana afunguli misu ameli mai nazomona kosenga nzambe merci tina bien po atali tina mwana lelo aza na tapa malili lelo achange appellation nzambe ajose lokamba azongisi na bomo kombo ya mwana nani pasa na tata miko frère oza likambo loba mpona mwana na jusque là naza tellement émotionné nayebi te so ozomona mikolo na okopusana pene nao te obanisaka makasi obanisaka makasi nasalaka commentaire ba témoignage na église awa nalobelaka bato nabengaka bato atu bongo baya mais je n'ai jamais vu second souple oyo ngamona nalobelaka bato yo moni yango nyongo betana maboko na mulolo mpona otuna yesu o yesu mwana oyo banda nazala mutu baleboso mutu akufelanga na maboko nalongwe na église nazwi moto juste na station ya eso mwana sudi asumbi mutu ya moto ayebisinga ozomona te kakufi bongisa ye nayebisi ememanga place nayebi so okendanga kuswata okita nazoyemba na nzela nazoyeba koteke naza kokamba ngai nayokaka kaka au nom de jésus bika tambola au nom de jésus wana au nom de jésus eza différent eza au nom de jésus eza na énergie ntango ye osentir ke amen bana nzambe alléluia moto arépondre papa aza kolia atelemi atulinga nini naokokongo explike ete po nazalaki na fe nyonso te azwi mwana na maboko nanga atali mo ndenge abebisa ye bilamba te amemi ye moins de 2 minutes ngai na vivre miracle wana ntina okufa na nzambe watomoni loko te betana moko mpona lokumu na yesu oyo yesu aza na bongo. Merci beaucoup à la réalisation pour l'élément au boutique au Chilabiso. Et moi, c'est sur le camp Bakoud. Et ça, la ronde est nini. Tant que batu parfois balobaka que to moni papa nando to ngana moni pena yem tayaki ba ye ba tambola yesu ba biki singai. Pourquoi vous avez toujours choisi na ba guérison wana o ezara parfois visible pour te monter mais muta témoignage zo ba que non yo pena muto apparaître au salle opération. Bonanga na koki koloba na buka kamapeka eloko na évitaka nde orgueil parce que Bible lobi Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc naza toujours humble et simple parce que oyo sala makamane zangati nazolo babu yesu tozo sambela abimela kangai ba ange nzambe babimela kangai parce que yesu tour musa abimela ngai asali alliance nanga et puis na mokanda nzambe Bible ezolo banini natanga tanga OK yoka makambo ezoloba na mokanda ya Jean na Jean chapitre 15 Bible lobini si vous portez beaucoup de fruits si vous demeurez en moi verset 7 Jean chapitre 15 verset 7 15 verset 7 si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Puis à l'obin verset 10 si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous. Oyo kisiko. Amen. Pe soki ba verset ebele oyo ya zoloba albi ke soki ya solo toza ba disciple net to vani na bolingo pe to lingi ye pa kolinga biso na ina tata bakosani bakoya kovanda na kati na biso. Donc c'est que ngai na zotambola na Yesu na kati na nga. Et puis Yesu peut a revêtir nga. Vous comprenez ce que? Donc ngai na to komi lokola mutu moko indivisible. Bon, Bible le dit tel qu'il est, tel que nous sommes. 1 Jean chapitre 4 verset 17.
Ce qu'on a dans sala nyonso ke na garder relation à Jésus. Non sala nyonso ke na marcher na kobanga Jésus. Et yende mutako sala biloko wana. Donc mutako za dans l'hôpital. Azana mama ye mona comment. Mais biso to vi sujet awa. Na fukami na zobondela titi na silisi na leki par mususu mutu mususu na obondela bongo. Pona bakaya bato. Mais mona mutu azalaki na mama ye na hôpital na comment. Aloti ndoto pardon, yekuta monanga ne physiquement. Mais nga na fukami na zobondela. Pour au salut déplacement, on na déplacé na déplacé bongo na 3h du matin. Bon, nga la banda prière 1h. To komi 3h. Nga na za genou na zo sambe. Na komi na 6h mutwana. Na leki déjà na komi ya mutu mususu. Et ainsi de suite. Mais yé mutwana na 3h du matin à moninga. A fungoli misu azalaki yé moko médecin kutazate. Na ba sonde. Amoni nga na ye na bondeli pona ye. Na longoli ba sonde. Na bi obiki esili atelemi ya bimi ngai pe na bimi dobo nga na ke na ngai wana ye abimi titiri place ba para na ye bazali mama na nande kone balali akomi wana la ye mo ala musima tamba lo muki obiki abi na biki évangéliste ayaki ko bonde la pona ngai ayaki oui ayaki wapi asiaki ça va OK balali wana na tongo ba médecin ba yakuna malade azate akimi déjà au champ malade bindeni ba vérifier ba ya boy afandi na mama na ndekona yo comme ndeni pasteur amso yako samba pona pasteur akota kuna ya kotaki na erote ezalaki ba 3h donc ba yo juste non c'est impossible pasteur na zandeni pasteur na miso azaka gêne non observation observation ti journée mobimati lobby et le côté babio akwe ko bimana ba futi mbongo ba senga ki ba bina siko ngana keta la bango ba yambinga tout to vandi ba somenga koka to somela papa kaka bando yaki 3h bondeli pona ngai OK nga siko nazo boya ekelio tenga yaki mama yemote mais papa yo yaki bon siko ngana lobani ti na fandi nazo yo kaka mwena wangana ezate mwe pena nandima ezate po ele kila nanga moko donc ce que oza en ordre na nzambe nzamba koko za nzoto na yo a utiliser yango na bien mais après Satan sala kabongo bolandanga bien le diable risé a sala kabongo na ndenya mabe OK okomona elongi na yo muto ozando kite mais azwe elongi na yo akena nga ke ko loka mutu yo biminde yo bimindoki aya ko finanga kingwe consort tout donc ba kile yo comme si tu es sorcier ou sorcière mais nzoko zando kite na yambi mama mususa wa bongo mama mukolo na bana na bakoko mais ba mona kaye nzoka yete ye bauta masina mais tant ba komi anabi mama alobi ko tute ba yaki ekiri donc il y a aussi ça tembe sila po ba kende bi pa nyonso na banganga na bambikudi tout ba mpe valongo ba kanga mama na ndoki mais tant ba komi ba ngabi mama mais mama yo ba la telongi na yo na ndeko noti ba tikala ka bangomi ni bale ndeko na lata kelongi na yo azo kende TV pa nyonso ko fina bat ko sala bani po ba lo ba yo zandoki tu n'es pas sorcière assemble na sebeko mais sina ba détail nyonso mais sikoyo bo ndenge nini bon tuzo sambela to compliqué akoyeba ke atoucher mon nzambe na bana bazai surpris to bondeli mama ko molimo ya nani kuna ebimi na kati esili to sali prière ici mais ndeko na yo wana le londe to zolo avabela AVC atubela bisoinga na kufi eza taina ina tangata komba mamango susu kodanga te parce que la discrétion est quand même bien mais nini ote ye soka kema église nini so nini mais ye na mboka ye ay bindenge ni ke akena église so ndeni voilà ndeto so be AVC evandisi na sei akoti ndako donc asibi peine mais nzamba petit pe mama azwi kimia mbala moko est-ce que vous êtes toujours en colère parce que kandango depuis année passée et année auto silicio et matinga kana ndena beti lisolo déjà naoki kande matinga mais ça toujours sainte une colère sainte c'est-à-dire nous devons compliquer tous les sorciers au moment ndenge tozo banda année oyo année ndenge to bandi boy ndenge to bandi 2018 bo tala eza année ya solution pe année ya ba vainqueur mois de janvier vainqueur tala olingo linga te okolonga oza molongi ndengo koti kaka janvier c'est oza molongi alors il faut mon o palper yango moi oyo moi n'anticiper yo mais na lobi boy très en colère contre bandoki nyonso contre bato badbunisaka yo
pe balandi na janvier bakoyeba kenza mazali. Ok, vous venez quand même de suivre, hein? Les vents sur le Kamba, à l'Obiango, aussi de tout le monde, que ça année à solution. Problème, nous avons la vie, solution exactement. Et surtout, mois de janvier, Autobandi, et ça, moi, il y a Balonki. Donc, il y a eu une consolation en décembre 2017. Au côté 2018, pour déjà Colomb a dès l'entame. Alors, toujours qu'il y a une réalisation, nous allons suivre une fois de plus quelques séquences de témoignages parce que l'année 2017, il y a une année à Prouesse Mingi, et surtout dans le monde des témoignages, les gens. Monaki Bikamo Mingi et nous allons revenir pour continuer notre émission. C'est parti. Sœur Nadine Mbouy. Tu peux lui témoigner ça parce que nous avons témoigné nous avons consolé Kaï. Donc à consoler mais les loups à consoler à consoler dans la maladie ça maintenant 6 ans. Comme médecin balba qui est incurable. Et comment qui est là qui compte mon incurable dans l'autre qui est dans l'hôpital pas dire par ici. Et là, alors, il y a tout oui, il y a tout comme un moment encore. Et puis comme un moment vraiment terrible, donc on va discuter. Quand on est dans mon hôpital, nous avons dit qu'il faut pas transfert d'histoire. Nous n'avons pas de l'avocat de vous pour tout et puis la radio. Oh yo, dès que vous faites ça, on est là-bas. Ande kokotaki na oui ande kokotaki tant kokoti kuna balobi ke eza fitili wana moku ese tokoki ekolinga misusu ezate tant na banjo olela le ministre moko kombo na ye nabengaki ya Julien baza pasteur Julien ayebisi ngai kende kutana na berger kolela te tant nakei nakutana na papa ole papa yo kilanga mawa papa batini koseka ngai na pi ya yo kuna nanga ngana batoseka haleluya bi papa lisusu oseka ngai nini ayebisi ngai esila bakata te somba widoli biaka nango nasoni mpe wili napesi lobi nango ale tokoti priere oyo tokoteki ya 21 jours ya bakilisi matinali ya louvoul prion par jésus tolingi bato bandolobaki baana kosala mona nzambe nga mpe nabai nga mpe mpona mona nzambe na sante na ngai ekomi jour mosusu wana ezalaki 4e jour papa asali service oyo asalaka asambeleli mai ya bwaki na mabele le jour wana alobi ke mbongo nyonso oza nango kobanda na 500 francs mata tia liboso ozwa mabele wana sala nango eloko nyonso olingi esika nazalaki nazalaki kaka na 1000 francs nga abi te nga mpe naokende ozwa mpona mona nzambe mabele oyo tosala service ntango naye nazwi mabele nakoba nayebisi ya nanga mwasi na bi nga mabele nanga papa abayaki tosala nango eloko nyonso oyo olingi ya ngai naotia na mai nasokola oyo yaya azoyebisanga yo pipola basiparadon wana tozwa mabele tobeta ngo pati totia na bapota mwasikonobi ekokoti infection oto ebilisaka na utofila size yango esilaka te yo ndenge nini ozoyebisanga ke totia ngo mabele mabele asali te oyo sikoyo sere na biso mosusu mpe azali mpona serivese ayebisi yo osalaka nde yana wa ayebisi yo tobetiango pati tolongoli basiparadon ya munganga oyo munganga banda olengelaki ezala infecte te totie mabele wana papa lobi nango munganga ndozelaki tokanisa moyo ya tokende esika tinga ya biso munganga fungola bi bisu nyeboti Alléluia, bana sambe. Nani mokosi. Nani mobikisi. Mabele. Alléluia. Il y a infection. Des choses qui peuvent être basokoli on va dire qui se tient une logique ils ont mabele te ils ont même mal à pompe pété. On a un infectant parce qu'il faut pas cata au bobo. Bote poli, il faut que poli ça n'a ni cours s'il vous plaît. Sokoli na résultat na ngeba parce que na ni cours. Parce que non, les analystes pas cata ni cours mais assume mabele. Assume moi atier. Pas ni cours à na lokoli papa ni nyonso atier na pota. Soka bato bakosali ke. Soto esala menge na mabele. Ya si de parti ya soto ekokaki. Asi encore asongisi encore. Est-ce que ni kwa kikite? Mais les sacs qui est à Fungola, on a mis sur l'union, ce sont des complets. Continue. Quand médecin, quand on le dit,
pour qui seulement pour être infecté par anticorps. Mais si on a un médecin changer dans la vie, nous avons passé à la carte, vous savez la mancade. Tant que vous continuez, papa, nous comprenons que il faut que 40 millions c'est 6 familles. Là, que les bonbons dans la vie, oui, ils ont gâté, ils ont gâté. Alléluia, soyo bali bakata bango makolo bakata bango makolo baza bakoteka kakate ebola miku ebola oloba bango nini nazali kana na kombo balobaka oza infirme mais lelo nazongi motu normal lokola nakosala papa nanika pe filama na mema mai nakoma okusha yango jour wana mpe nalatisi nde Alléluia bana Nzambe lenda maloko les arbres sont ici. Alléluia, bana Nzambe. Zamba pagola, pagola, pagola. Lata, aussi moi je suis mis. Amen. Dans Jésus-Christ. Amen. Bon, c'est. Comment les jeunes filles là, comment on a des compagnies? Bana Nzambe, alléluia. Amen. Mungu anasema fifi samba na ano 14. Wapi? Kana kipata On va y revenir kipata numéro 14. OK, vous voulez témoigner Nzambe ya sala ni pour nous. On va témoigner au Nzambe je suis à Saint-Louis. Ah. C'était Zaki en 2015. Na binaka na yeye na ndafu na kuti ndio mwana aisi na kwa sababu pantolo. Aisi na fifi ote pa pantolo ni mabika. Yakisema baba ya pantolo na pala sheza ya bionozo. Nasu. Papa bandana swa pantolo wana. Nzalo kwa ndio makambo na nzoto. Umekoma ukimajimanga na nzoto na ibaki. Na kinga kopito na sasa examen na mila bakise na ndio solution sana. Wow. Na hapa c'était pas ma chantal, c'est ma chantal qui est dans le nzoto. Ma chantal ko menga bakise. Na meli mais essaye de qualité kende. Mais ils sont les sous. Wow. Na ndio mbona wale kwa kwa msu. Na yeye na papa na papa. Kwa bilo ko hivi mabimanga na nzoto na comprendre tout. Papa na laki esenga somba mafuta, esomba ya huile d'olive, esambela ki, na pakola ki esala le point que esomba ki ngoko. Na continuer ka kosambela, mais ça kanza bezamba sana. Ngomela bakisi nde banda komelanga na omela, ka yende kokani senga ba pantola ko mpanza susa ngala pa ngala ngala kazi chaque jour. Esala ya pepasi, na lelaki mingi na bizambe. Eloko kuba wale bapona ngana sali ya moto. Maladi onayebi bisike utiki na pe na likamuna mbifi. Nzambe bikisanga. Bon kana service papa sala ya mabele la. Kandi ngolo baka mutwazi wangu asela kumsana soto alinga sali. Nazwa kyo na kena tena mai na sokoli, ususu na deli. Nena wale baboye nzoto na ngezo lipi. Alléluia bana Nzambe. Leta maboko pona lokumu na Yesu. Kwanza kezo ngine. Biloko tu oba kwa kara onyo sotu biloko tu elimwe no manyo so esili so kama batras mo mtemite batras le na mo batras mo nteka petite batras le etik batras la noir mais batras on a fait ezoli mo na ngomba la mo amen alléluia bana Nzambe alléluia bana Nzambe c'est que mikusa ngoma yeso tu elimwe ouais ba ngoma se elimwe tika batras noir comment mabela le ne bazo papa na batras noir c'est nini Parce que azo souffrir na mpese o boye o makwanza o bambuma o nini o babamoni bon elo ya liboso na yebisa bandeko na nga ba mama ba papa ba ya nango ba olanda nga d'abord so sombi eloko ata na boutique même les ambongo na mboko ezala sombi epa moto faut d'abord kosambela mpo ngati nazwaki elambana nasambela na ngana mpe yaka ndeko tovanda ali na ndako adefisanga patela mais banda na defango ezomeyanga baproblème yango noyebisa bandeko nango baolandanga so osombi eloko ata okesombango ezala oza wapi po pulie oza makoki osambela te ya nango te mpa basala nzambe tosambela voilà c'est ça amen amen c'est pourquoi nzambe alobi avant toute chose il faut même kolia ya koloka ke bapesaka poison na nde poison esalinga eloko te mpona nini nasambelaki mpona eloko bapesaka mai namela ava namela mai nasambeli mpona mai
Est-ce que vous comprenez? Yo tu la gâté comme balmoko. Nana biso de poélé. Pas de l'autre côté. Loba amen. Na seki bangote menobi boye et loko. Kuyende. Loba amen. 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 Oyo ki se mbale biso ko sambeli abikité. Hein? Mais yami bala sayi. C'est que tu veux pas sembler la bonne situation, bikité yaka biso. Pour Yesu akutaki na aveuglement abondeli abikité. O mona ni ona mona batolo ko banzete abikité yaka biso. Tambaye paf asaline. Yako kukima te tout les amis. Sambe ya se manifester katina ndenge au témoigner. Miracle biso la davina. Monguna jamais à kolongo biso. Au nom de Jésus, te le dis amen. Amen, amen. D'être à ma bonne pour le coup de Yesu. Pour la Yesu, et c'est commis. Tu vas témoigner la merveille de Dieu. Merci à l'évangéliste Joyce Lokamba, le plus jeune évangéliste de l'église Mission Mema Maranatha. Évangéliste Lokamba Kunz, année 2018, ils ont programmé une solution. Mois de janvier, le Béza, mois, il y a vainqueur, il y a Balongi. Mais néanmoins, au touché qui moral nanga l'année 2017, au pire sa témoignage nayo osé de tout le monde. Tout le monde qui a une chaîne nyoso, au le parcours d'un héros. Oui oui. Comment est-ce que Nzambe a longoli on a pas si au commissaire on a monté au commis lelo pour faut te rappeler la bande de bazotala que évangéliste sur le Kamba Kunz a quoi mbala morte na qui grandeur mazalaka recevoir azalaka fazer a nyo kwama peut-être kolega yo odotala pour que ça passe na onde succès muki. Et va se zo kama kunzi lelo ozalaka fier na kombo yeso tanga na misa batnyoso naza fier na yango et trop fier parce que yende muta salingabo naza ni fétiche ninga na bi atande ba salaka brakata braso ki nini te magité na bi nzela ya nini te à part ndé na pesa témoignage nazalaki pa sango to banda ko na bana ko ide na musala isili apesa ngeloko te o nazo sala nyonso c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pe abandi lelo te peut-être batu bomo naka lelo na bimi na TV oh abikisi mutu asali boy te ebandi lelo te banda naza recevoir a kombi banda naza fazer na obondela pona batu omoni père spirituel nanga te yaki dernièrement hein un jour toke na mbinza pigeon toke ko bondela pona ndeko moko mwana ne akoma koka hein akoma abotama bien à l'âge de 5 ans makolo poliomyélite et bébé voilà bébé c'est makolo et sili et pas ça asali bongo na poliomyélite plusieurs années bon sikoyo ezalaki vraiment mawa mingi po papa alingaki mwana nya mwasi ya liboso pe kayona mwana liboso leki mobali na bamususu mais tant tokei to bondela penza to sima kolobwe na kombo na Yesu papa amen amen tambola pemba la moka telemi a sauter à tambola ozo comprendre siko donc et lequel papa soit émotion maman kuta alinga piquer crise o siko biloko bonge banda kala nzamba pesanga don na défité na somi na mbongo te na ko na sali pe mélange pété. Vous comprenez ce que bazo mélanger basé belé bazo mélanger basé belé bazo mélanger pena au mona que fou les autres ala mais on dirait banzinzi bazo landa mukoko la manga donc bazo mélanger wana et talibango mais ngai c'est depuis na ndimela Yesu Christo Yesu bani ko bimelanga lelo pété na ba ange nzambe c'est depuis longtemps ti lelo eza don o eza katinanga mais ce que bana nzambe il faut ba vivre ngo na kimia nyoso notre trafiquer te tala na lubibu soki ezaki ngana kotaka na kotinganga o loge te na lubani soki peza satana pesaka peut-être na ngana so bata quartier mobimba mais nazelaka ya nzambe oyokinga nazapeka lolendo te pété na nyoso tout soki nzamba apesi so apesi ngate apesi te voilà ça so pambolinga so pamboli penga te eza problème te on va toujours prier. Merci l'évangéliste sur le Kamba Kunz mais il y a aussi le mois de novembre passé oyo to clôturera kango le 1er décembre 2017, c'est une journée unique sur Efata. Tout le monde qui n'engage Marambo Salamaki. Tout le monde peut surtout le mois de décembre, Oyoto Silici. 12 jours, il y a jeune à Daniel. Au église, mon baba s'est donné. Mais après retraite, c'est mon nez Oyoyo. La journée adoration à musique. Mais les gens commencent déjà à témoigner. Alors, si les lots ont yeba yebisa bato ba otala yo secret wana eza nini secret ya yo évangéliste sur le Kamba eza nini pour na ba réussite modèle eloko liboso na koloba boy bolanda bien soki nzamba bengi yo te abengi yo te amen soki omi improviser yango ko simba kisi yango oko combattre ba nzamba bengi voilà c'est ça mais est-ce que faut automatiquement d'abord nzamba benga yo oui papa na zo biso journaliste so nzamba bengi yo te
ba miracle ya botindo oyo to ba makamba boy et ko sala maté parce que tu n'es pas appelé à ça donc mutuna mutazana donaye voilà eloko liboso yami ba les années grâce nzamba salingai grâce voilà c'est ça ngalo nabi na beta tolo te mais na ko betela nde yesu tolo ko yene muto sala biloko wana yami ba les ali grâce yami sa te zanine ko banga nzambe omoni okwe ko zana na grâce wana okwe ko zana na don mais lokolo banga nzambe te nde makambo sanine ko bando simba penza te voilà mais je disais souvent que yesu tanga bimelinga ebisinga ce monde est régi par des lois et des principes dont l'homme doit respecter et vivre les miracles na apesanga ba principe nyonso et je respecte ça pour que atikanga te eloko na banga kama kasi ezali yesu na sali kambo yesu aboy pona aya ko gangelanga topé voilà c'est ça pona nini omende na zabo nazana bitumba moko so ba pesi oko craquer vous comprendre alors ce qui na sali erreur qui atikinga na okufata ba lukanga ba poison lokola ba sidi botsa na biloko bon ba poison et pas ba sala nzambe ok non ba sala nzambe mitema mabe non na luka mitema mabe na kutana na ba sala nzambe bon siko bokoza la boy bien mais tango kaka ba tango pesa mokongo moto ana jamais mais bo sambele sika moko bo gêner bo ezalaka nini eza jalousie pe abenga mina nzambe te moto abenga omoni neti ngai même no kitisi bakake même no sali bo gangi ba ange bakiti benza bakiti o déplacer bangomba na ba nzambe zwa lokumu amen na prière nanga na ko soutenir na prière na binkolo bien debout pour l'évangile et que liboso ba ameza la sauver mais ce qu'on moni mosala nzambe azo combattre moninga mosala nzambe azana semence abonzambe te. Est-ce que Yosoka place Pierre à combattre Jean? Yosoka place Jean à combattre Barthélemy? Do Barthélemy combattre Matthieu? Mais le to Matthieu combattre Lick? To vivra na Congo. Ndé yangwana. Mesano. Oyo ba bengio oh lalagi mama bina bengio ka bien te la chambre on même ta bengio que ça l'église. Vraiment au risque luka matiti on le tafulu pamba. Donc voilà c'est ça. Bengama na nzambe la ninga solo et que ça vraiment bien ming. Et voilà solo kamba kunt. Tozo comme presque na suka émission na biso mais na lingi opesa ba veu na yo na public eux landio pendant toute une année et surtout que bato ba soutenir yo parce que faut quand même se rappeler que au vivre bien ba soutenir bato belé ba soutenir tout au long de l'année 2017 au cours bato wana nyoso ni na ba téléspectateurs nyoso ba tali biso animo elo no loba soki na tangi komba bato ezebele oui bon siko soki na biki na tanga ba msuna bosani papa tanga kinga te papa non mais na zo senga boy na bato yo so bozola nanga to kotimbula sika mais na mbula siko to 2018 ezali mois moko ya balongi mois o ya janvier année o eza année à solution mais na sengi na yo obanga nzambe eloko na sengi no yangwana o persévérer na prière soki 2017 elekaki bien te 2018 est raté yote nde eza esengo na ngai pe esengo ya nzambe soko ndimela sute ndimela chose à la sauver soko zalaki na bakisi tika kindoki tika ki occultisme eza na eloko te kuna bato belé na basango na bani bazo tozo tumba bakisi na bango awa à passer na délivrance pe abiki de loin comme de près voilà c'est ça mais ba vena ngai mingi epa na bana ya mema nyos amen wana ndina ko pesa ba vena ngai penza mema na Allemagne epa na pasteur Didier Lokamba Kunz na maman Nicole ba serviteur bazo banga nzambe mbote na bino bisika bozali mbote mingi na mema na Paris epa na prophète Mardoché Makengo mbote mingi mbote na Paris epa na prophète Zibe Beni Zeba mbote mingi na Paris mbote mingi na mama Mireille Mbongo bisika ozali na Suisse mema kuna mbote mingi na ndako na yo mbote pe na frère na ngama ndiangu na Japon mbote mingi nzambe batubele na Japon na Japon tina Inde mbote mingi na Calgary et pas na la servante du Seigneur mama Anne ndamba pambolo bisika ozali et naloba nini papa Willy Mafula na Canada ndamba pambolo Sœur Mireille ndamba pambolo apôtre Aristote na Missouri na États-Unis ndamba pambola vraiment naloba nini na frère Weck na frère Raf na frère Diok en Australie voilà maman Anne en Australie vraiment dans le banini donc voilà bana ya mema biska bozali mama Feza na Londres bino tout mbote ebele wana na tangi ba église mema biska surtout bana ya mema mais boza ebele bolimbisanga parce que le fait de meilleur voilà tananga moni eza
nini TV ba pesinga tamuke fana tanga ba komo na bino sommet bolimbi sio na tangite limbisanga mais osana motema nanga voilà tour na ezali na kotanga yango et puis ba vena ngai na mema awa na Kinshasa mbote mingi nzamba pambola bino na mama na benga kai mama Esther Lokamba mbote mingi bisika bozali ba Lokamba nyonso nzambe na ngai natanga muke ya ba Lokamba Jos Lokamba voilà mbote mingi Jonas Lokamba mbote mingi Miriam Lokamba mbote mingi Sephora Lokamba mbote mingi Davina Lokamba mbote mingi Jojo Lokamba mbote mingi mbote na ba Lokamba nyonso ba Lokamba nyonso ba famille Lokamba nyonso na lobani famille Lokamba mbote que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà merci merci beaucoup na équipe technique Oba rendre biso quand même service moko makasi tout au long de l'année donc laissez-moi quand même remercier Joyce Lokamba, Nice Lokamba, Jacques Daniel Akambo, Chris Makela, la douceur so fraîche, donc Binonio Sowana, le grand c'est Christian Goy, Mosé Belé, Mokambi Julien Yula, Mokambi Ben Yula, Patrick Mungangla Mingi, l'apôtre Glody Bopunga, Binonio Sowana Bosuna qui émission Oyoyo, et surtout David Kai, Binonio So. En tout cas, je suis très reconnaissant, Audrey Makela, je vous aime bien. Et voici sur Lokamba Kounz, dernier message, Nayo. Na public nyonso la dio année mobimba et surtout bazo c'est la prière au fond la bango l'année prochaine. Merci beaucoup. Dernière phrase nangai, dernier mot. Ezali na Matthieu chapitre 22 verset 35 à 40. L'amour. L'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas du mal. L'amour est l'équipe nyonso. Vraiment tous en bolingo. Et nzamba ko. Tu sais que tous en nzamba. Soki ozangi bolingo. Ozana nzambete ata okosi bato mokosi nzambete voilà c'est ça soko zana bolingo okosela moninga likambote mais na lingi bino na banguna nanga na lingi bino na bami nanga na lingi bino kaka ndenge Yesu azalaki il est pour tout le monde je suis pour vous tous et loko pe salinga bonini ezali na banguna soki banguna bazalaka te ke basalanga mabe tamusu na linga pe na réussir na vite voilà mais soki na réussir na banguna na ba ennemi et yango il faut na linga banguna nangai yango na sengi boye merci beaucoup ba meilleur venanga na bino nyonso et puis nazo bondela nzamba sala quelque chose pour na bino amen mula auto côté yo za vainqueur parce que côté 2018 amen et on pose la solution ya makamuna ça ne tozo simbanga nzambe na bondeli po na bana na ngai nyonso bazolanda na bondeli po na bana na yo nyonso bazolanda na bondeli po na ba serviteur na ba servante nyonso bazolanda na bondeli po na mutu nyonso oyo nyonso alandi ngai place azali onction simbaye à vivre miracle na kombo na Yesu ndenge kako toucher maboko na ngai onction nzambe traverser ba honte et toucher au nom de Jésus osbima vainqueur ozwa victoire na likambo zoluka oyo jouer pendant plusieurs années ozwa lelo au nom de Jésus malade limoyo ozwa victoire likola malade oza vainqueur au nom de Jésus grâce pe faveur nzambe za na bino na kombo na Yesu muto changer maloba na ngate. Et salama bongo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Cette émission est complètement finie. Merveille à vous. On se retrouve déjà au mois de février prochain. Et surtout, n'oubliez pas le programme, les rendez-vous, c'est du 1er au 2 février 2018. Voilà déjà 2 jours, il y a séminaire. Et voici, je suis le Kambakoun, je bosse qui parfois pour rappeler Bango pour clôturer l'émission. Programme, il y a mois Oyoto Bandi, mois de janvier. Et ça, moi, je suis vainqueur. Et tu peux clôturer dans 2 jours. Le 1er, le 2 février. Parce que tu peux le 31 janvier. Et le 1er, et que ça jeudi, le 2, et que ça vendredi. 2 jours. Il y a vainqueur. Au long de Banguna. Donc, tu peux pas une stratégie comment vaincre l'ennemi. Comment est-ce que on peut anéantir mon pour obimaka victorieux na to mekango na ba domaine ebele même ya sport na bi ndenge nino na ko sala pona munguna ta uzana makasa ndenge nini na ko anéantir na 0 minutes et puis na transmettre même na epa na bana mususu au sa sport n'importe quel a to kuta na kaka na yebisa mais dis-moi yo domaine nyon sozo sala uzana commerce uzana musala uza chômeur uzani donc moi oyo na ko pesa ka ba technique c'est que tu peux faire au mamolongi. Au nom de Jésus, amen. Clôture 2 jours, kaka 2 jours. Donc jeudi na vendredi, le 1er na le 2 février. Voilà. De te clôturer et ba grande chose que ça la mana kombo na Yesu. Amen. Alors je crois que vous avez tous R c'est
de 16h30 à 19h30. Voilà. Donc le programme de l'église même a échangé. Nous sommes toujours sur Kipata 24, commune Yangaba, quartier Baoba. Référence est la simple route université. Au Kitana commune Yangaba, au Kitana Rompoiso. Et c'est très facile pour nous rejoindre Bisso. Merci une fois de plus. On se retrouve déjà pour le mois de février. Ciao. Ciao.